Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La méditation, la biso, na tongo na lelo, poto kota na partage, to kubonde la Père éternel, to pambolio, to kumisio, to neto du kombo na yo, to pamboli ki bo santu na yo, mokonzi na bakon moko kisabilaka. Conduire biso na partage à lelo, limbisa mabunga na biso. Tika ete partage à lelo, yonde okumbama, to bebi seigneur sabokesi na kombo na Yesu Masia, amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La méditation, na biso, na tongo na lopo to kota na partage, to okeka place wana to sukaki. To sukaki bongo wapi. To sukaki bongo na Exode. Exode. To sukaki na Exode chapitre. Na Exode chapitre 6. To sukaki bongo na Exode chapitre 6 verset 14. Tokotanga na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Bible le na bisoboé. Voici une liste des chefs des familles d'Israël. Fils de Ruben, les premiers de fils de Jacob. Hanok, Palou, Erso, Carmi, ils furent les ancêtres des clans Ribénites, fils de Siméon, Yemoul, Yamin, Hada, Haki, Hora, Shahoul, ces derniers étant fils d'une épouse cananéenne. Il fit les ancêtres de clan siméonite. 16. Voici les noms des descendants de Lévi, à diverses générations. Lévi eut 3 fils, Gershon, Kehat et Merari. Alléluia. Wana bana ya Riben. Il vécut 137 ans, fils de Rého, Libni et Shimei, ancêtres de leurs clans respectifs, fils de Keham, Arma, Issar, Hébron et Uzel. Kehat vécut 133 ans, fils de Merari, Mali, Mouchi. Tels furent les ancêtres des clans lévitiques suivant l'époque où ils vécurent. Hamram épousa sa tante Yokedeb qui lui donna 2 fils, Aaron et Moïse. Il vécut 137 ans. Fils d'Issar, Coré, Nef, Jiri, fils de Ozil, Shilma et Sitri. Aaron épousa Elisheba, fille d'Aminadab, le serf de Nakon, qui lui donna 4 fils, Naban, Abihu, Élézar et Itamar. Alléluia. Et les fils de Corée, Azir, Alcana et Abisaph, qui firent les ancêtres des clans de Corété. Et Lazare, fils d'Aaron, épousa une fille de Poutiel, qui lui donna un fils, Pounas. Ceux qui viennent d'être nommés firent de chefs de famille dans le clan de Issi de Lévi. C'est Aaron et Moïse que le Seigneur ordonna: faites sortir les Israélites d'Égypte. Et bon ordre, Moïse et Aaron adressèrent donc au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laissèrent sortir des Israélites à son pays. 28. Le jour où le Seigneur adressa la parole à Moïse en Égypte, il lui dit: je suis le Seigneur, va rapporter au Pharaon, roi d'Israël, tout ce que je t'ai dit moi-même. Mais Moïse lui répondit: je sais si mal m'exprimer, jamais Pharaon ne m'écoutera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, awa to moni biso moko, to moni ndenge Moïse, awa to moni ndenge Nzambe alobaki abengaki Moïse, to moni pe Nzambe alakisi. Pourquoi Bible elakisaka biso ba clan, elakisaka biso ba généalogie ya batu, elakisaka biso ba parents ya batu, bato bautaki wapi, ba parents na bango banani. Eza na tina, bien-aimé dans le Seigneur. Eza na tina. Pourquoi Nzambe alingaka batu bayeba?
tomona ka batu mingi baya na poto ba bosa na ba origine na bango baya na poto ba bosa na ba place bango ba uta okomona mwana moko aza congolaise ghanéenne et ghanéenne aza nigérienne mais aya na poto aye ba kutu te ba racine na ye omona papa mama aza kopekisa mwana koloba lingala aza kopekisa mwana koloba munoko ya mboka na ye aza kopekisa mwana donc aza kobebisa lignée na ye nyonso bato ebele yango tomonaka ba-américain mingi na États-Unis babebisa balignée na bango bayebaka lisusu te toutaka na Afrique na mboka nini Nzambe alingaki bana na Israël babungisa race na bango te alingaki bana na Israël ba maintenir ba bomba race na bango lokola eloko mususu Nzambe azalaki fier bien aimé dans le Seigneur ndenge Nzambe abenga yo congolaise abenga yo azali fier na ndenge apesa yo clan wana ayebi tina ya apesa yo clan wana ça ne sert à rien même si o lakisi mwana ayebi koloba anglais lakisa ye pe lokota na ye lakisa ye place à uta Nzamba lingaka batu ba reconnaître ba eza pas pour rien balobi likambo nyonso eza na Bible eza inspiré mutu nyonso fa ye baka place ye à uta bien aimé bolika kolakisa bana anglais bien sûr moi nazala intégré français bien sûr mais moi na foye ba pe langue na ye tozo mona bekolo mususu ba arabe awa moi na foye ba nanu munoko na bango ba arabe ava ye ba français ava ye ba partout yango moni monde na bango boka na bango pe langue na bango eza ko prospérer yango moni ba côté mususu ba pareil mususu bazo ko sala baza ko koma pe na ki arabe po ete bango ba imposer langue na bango mais comme on en a pesa exemple balobi à le fait de toute une nation les disciples a commencé par Jérusalem na lo banob exemple mususu neti ba congolais okoke na mboka poto okomona batu bazoteka biloko ba congolais ba congolais te bazoteka ba kwanga bazoteka ba madeso okomona mundele okomona pakistanais ozo maman ozo lukambika ozo lukamadesu ozo lukakwanga ayebi ba kombo nyonso na lingala parce que aza koteka biloko na bino mais pourquoi bana na bino moko ya poto okotuna ye mwana ngambote olingo sina ye mwa likambu yaka na ona biso likamba bandi bango quoi tu veux dire quoi je t'écoute pas madame parle français ayebi même pas parce que ba mama na bango na ba papa na bango balakisa ke munoko mboka na yo ezali mabe soki ozolo balingala oza impoli est-ce que Nzambe nenga tinda biso poto za ba congolaise atinda biso poto za ba impoli alléluia nani yango alobi soki mutu alobi lingala komi impoli mwana soki alobi lingala oyo kasoni langue na yo Nzambe apesi yo mboka na yo Nzambe apesi yo ba misusu bazo profiter nango pona nini mboka na bino moko boboyi mboka na bino boboyi pays na bino boboyi makambo na bino boboyi culture na bino bolingi kolata kaka oyo ya bapaya alléluia lelo pe naza ko beta sete pourquoi bakomaka Moïse abotamaki na papa boy Aaron abotamaki na papa boy soki olingi obima héros na mboka mopaya to partout faut ba yeba papa na yo David azaki mwana mobola même quand David a komaki roi Saoul a tuna keli kamoko il vient de quelle famille auta ki na famille nini alobi na uti na famille un simple citoyen moumbu na okombo na ye Isaïe donc alobaki batuna ki e papa na ye batu musu bakoma yoka ba papa na bango soni okomona mutu po lo ba kombo ya papa na ye tellement baza ba bola na kin baza ba bola na Kinshasa baza ba bola na Afrique likambute kasi soki Nzamba pesi lelo za la héros po olongo la famille na ona ki mobola lelo Moïse azalaki héros ya libota na ye azalaki po abimisa bana Israël na kati na borubu mais yo komi na poto ba komi koyemba yo na banzembo ba chanson profane obosani libota na yo obosani ko banayi ko vanda na malueka okoba ko bakana vanda kana mbinza na vanda kaboye bien sûr ovanda kaboye mais ba parents na yo sala pe tout bimisa bango kuna komisa bango place oyo lingaka bayeba ba parents na yo c'est pourquoi que Nzambe abengaki yo oza Moïse ya famille na yo ozali Moïse ya famille na yo eza pour rien te ozwa occasion po ya na poto peu importe ndenge yo komelaki ba misu pe baleka ba nzela wana pe ba komate
Alléluia. Peu importe au cas qui n'a pas maille, peu importe au qui n'a boîte, ba misu pe ba ya na boîte ou ana boîte mela bango. Alléluia. Peu importe, na lobby peu importe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toe banan kozonga batu. Lelo moni Bible za kokoma. Ba kombo ya batu. Ba uta wapi. Lelo yo mbanda kotala est-ce que mbanda na kotuna mwana mwasi ya mobali papa to mama. Tuna ye outa wapi. Oza nani. Congolaise bien sûr. Outa en Équateur. Équateur en nani oza mongo, oza mu Congo, oza mu Swahili. Ayebi kombo a grand-père na ye na grand-mère na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, oye komi nini. Ayebi ba kombo ya ba grands-parents na ye. Ayebi ba cousine na ye, ba descendance na ye. Onga linga bana kaba sakana mindele, bien sûr eza mabete. Mais mindele ba yebi ba famille na bango, mindele ba saka fier po ba yebi côté ba uta. Pona nini olingo bungisa bana origine na bango. Oh nzamba linga ki ko garder race ya Israël. Apesa ki bango mitindo. Modèle na bango pe akolia ezalaki différent. Soki tozwi Esther. Esther akedaki po akoma mwasi ya roi. Biloko nyonso bapesa ki alobi te biso toliaka boete. Yango Esther azwaki succès. Alobi biso toliaka oyo te. Biso tomelaka oyo te. Pardon, mutu aza kokengela biso. Pardon intendant. Pesanga kaka biloko biso toliaka na mboka na biso. Yango nde pesaka biso force. Mêmement, tomona ki pe Daniel. Daniel pa lobaki na intendant. Pesanga kaka biloko ya mboka na biso. Biso tokolia na biloko ya mboka na bango bien aimé. Okomona ona poto. Bandibu nyoso tobengaka bandibu bekolo oyo ya ba Afrique, ya ba Afrique du Nord. Bango nyoso bakoma oteka biloko na biso ba indien. Okomona kuanga madesu makaba komi kokenda Kinshasa. Ba Nigérien ba koti na Congo kapo baloba bazoloba lingala kapo batia ba moto na bango. Mais biso tokendaka na mboka bapaya. Soki okomi na mboka bapaya obosani lingala. Okomi kaka ha we I speak English. What you say? What you say? I don't understand you. Comment tu dis? Ah ben ça alors Bokomi ka au fait. C'est bien bon to boité. Biso nyonso tolobaka yango, biso nyonso tozaka fier koyeba langue moko étrangère, mais kobosa na koto utate. Kobosa na te. Yango de bana Israël ozaki force na bango. Bayeba ki ata to va na Égypte toza bapaya. Bayeba ki mokolo moko tokozonga na mboka na biso. Bible na biso on est mieux que chez soi. Toza kamalamu kaso toze pa na biso. Tozo mona bikolo mingi ya ba africaine mususu o ba comprendre. Baza ko dominer ba misusu parce que bango ba comprendre réalité. Ba comprendre réalité za nini to bosa na mboka na biso te. Okomona baninga so asali na poto ake ko tonga na mboka na bango. To boite to somela bana banda kuna poto po ba vandi awa. Kasi na Afrique ba kokenda ba vacances te. Ba Marocain pe ba sombi banda ko mais baza pe na banda kuna ba Maroc po bana na bango ba yeba culture na bango. Nzamba lingi to garder ba race na biso. Nzamba lingi to garder culture na biso. Même si ndako na eza mabe, okotika ndako na opo ke vana ndako ya voisin. Est-ce que voisin ko tiko calme na ndaku na ye yati yo ya kotia ye kaka na ndaku na ye nzungu na yo eza nzungu na yo ndaku na yo eza ndaku na yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toyeba ko ça la part de choses. Tala baninga ndenge baza ko évoluer. Balobi allez faites toutes les nations les disciples en commençant par Jérusalem. Nga nazo beta sete na mboka na nga Congo. Naza ko beta sete, naza ko mona comportement wana na mboka na nga. Ba na mboka na nga botelema. Shalom nzamba lingi bino. Alingi ete bo garder ba race na bino. Alingi bo garder nature na bino. Yango nezo sala fierté na bino. Ti mokoto ko kufa bako benga biso yo zaki na mboka ni nazaki congolaise. Ba collection masumu oyo sala na Congo. Ceux qui peuvent voyager, qui sont dans pays étranger, mais étant que Congolais. Bola moupe oyo sala tant que Congolais. Bako benga yo na kombo. Nzambe tango ko benga Moïse. Abenga ke na kombo mususu te. Abenga ke na kombo ba Égyptien ba pesa ki Moïse. Kene ko bimisa bana na yo. Kene ko bimisa peuple na yo. Yo pe bako benga yo soki komono mambweni soki komono kadima soki komono luzolo soki komono mboyo bako bengo na kombo na bien aimé to mekana ko ta situation
Pourquoi Bible comme la kabiso ba origine abato? Pourquoi Bible comme la kabiso place bato ba uta? Pourquoi Bible comme la kabiso ba famille abato? Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe penza pambola biso. To meka ko yeba, to meka ko soso la likambu oyo. Lelo to tangika ba kombo, ba origine, ba mboka to uta. Langue na bango. Bana ya bana na bango. Batangi pe ya na Moïse abotaki bana boy. Ya na boy abotaki bana boy. Bazo lakisa libota wana, li solo wana bazo beta. Soto moni nakon, nation wana nakor. Azalaki ya na Rebecca. Ah, azalaki ya na Rebecca. Eh, azalaki papa na Rebecca. Papa na Rebecca. Azalaki na libota Abraham. Ozo mona tournir. Donc il va se dire que il y Nzambe alingaki ko battre la race. Yo oza chrétienne, battre la race na yo na ki christianisme. Ba yeba yo, to mona ka pe batu mususu. Okomona ba musulman ba lata kabila mala bango soki azo leko zo yeba ke o musulman na makam na bango na elieli na bango. Soki toke na spiritualité, to battre la paix ki spiritualité na biso. Chrétien à koko zala ndenge nini marche na biso ceux qui ba benga biso ba chrétien parce que ba mona biso tozo tambo na marche à Jésus Christ. Chrétien à koko tambo na marche ya ndenge nini. Alléluia. Donc to yeba ko battre la race na biso nzambe penza pambo la biso to kokuta na lisusu mbalasima to kolobela tango na likambo oyo nzambe pambo la biso. Amen.